Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour partout où vous êtes. Bon week-end Nambino, bisikano so bozoami na monde entier. Je vous salue, salue, salue. Bandeko, naye ko sala vidéo oyo poto mekato lobaka kalikambo oyo. Ya Eliane bafana kitoko oyo uti ko zonga na actualité par rapport na conférence de presse au Asali a présenté biso ba avocat ya sika. Bandeko na vidéo wana ya ko présenter biso ba avocat ya sika. Eliane a lobité que ba avocat wana ya liboso a fingi bangote a lobi pe eloko moko pona bangote a lobi kaka ki a changé na ba avocat parce que a mona ki et pour eza c'est une chose qui est normale. Ce que moni ki avocat zo travailler na ye que dossier zo ke ndendengi yo sepelité o ko kipe ko changer avocat jo avocat mususu. Eza c'est tout à fait normal. Et puis na vidéo na ce qui botela ngone bandete suka mwana mwasi wana a fingi avocat na ya kalate a lobi ka ba réquisitionnaki bazui et téléphone naie parce que ba avocat na liboso bazaka na téléphone naie a récupérer téléphone naie et puis à présenter bateau ba avocat ya sika a lobby le dossier doit continuer parce que la justice doit être faite par rapport il y a problème ya ye na pasteur Moïse Mbie obison so to yebi to monaki et puis to yokaki makamunyo so elekaki par rapport entre la fille et pasteur Moïse Mbie. La fille dit qu'elle règle 4 fois la semaine. Mais bandeko eloko tinga ko sala vidéo oyo nazo tie la bino na noye bomo na ye mwana mwasi oyo na yebite batu mususu pensa bazala ba démon na vie ya batu avant na sala ba commentaire nanga nazo tie la bino ye nano ndeko na biso et Denise oyo amatisa ki pensa likambo ya Eliane ye mutu pensa médiatiser ki yango parce qu'elle parlait de ça tous les jours bando ça ba live à partir à kin azo défendre Eliane en disant que azo considéré comme sa fille, bazana ba preuve, ba lilimbi, faut pas foutre mbongo donc c'est elle qui faisait beaucoup de bruit. Mais bota la niveau ya congolais, cette même dame, wa bande ko sala ba bruit hier pour na tina ko défendre Eliane. Bon yo kaka makambo azoloba parce que la fille dit que dossier on faut ezonga parce qu'elle lingi justice c'est ça lema. Elle règle maintenant 4 fois le mois. Elle lingi justice c'est ça lema. Ba mema bango na tribunal yena Moïse Mbie ba samba. Parce que Moïse Mbie c'est son pasteur. Donc Moïse Mbie que ça soit que ndenge mwasi a lobby maman Denise a lobby que Eliane abande ko coucher na Moïse Mbie azala ki déjà adulte. To boite mais Moïse Mbie a utilisé qui autorité na ye. A utilisé qui pasteur azaki papa spirituel ya la fille. Et ça aussi eloko ba kondanaka. Bandeko avant na sala ba analyse na je vais le faire à la fin. Mais Nalex la bino mwana mwasi no makambazo bakaka pour la fille juste parce que la fille a lobby que dossier na e zonga e banda e bandela. Donc pour que la fille a lobby que dossier na ko la ndenge on a il faut bandelango azuba avocat ya sika. Regarde ce que cette dame qui défendait Eliane hier. Botala ndenge azo réagir aujourd'hui. Total elle a sabi son niveau ya congolais ndenge tozalaka. Total ka niveau ya congolais. Donc muto asila soni il y a qu'un problème d'argent. Et ça ka problème ka Afrique. So ki mbongo ezali de corruption na niveau nyoso na mboka wana. Mutu oyo abande ko sepela na o lelo mutu abando lobi na makamuno abando loba ba vérité pona yo lelo lobi kaka po mutu moko boya sombiye a changer et puis a ko changer visage te a changer elongité même elongi o bomona ki lobi o komi tuna na o lota o toni c'est ça les Congolais c'est ça les Congolais. Attends je vais vous montrer ça Nalex la bino na parti oyo ya moi si oyo biloko a lobi après on va rentrer pour analyse na biso. Elle n'écoute pas. Mais ces parents-là qui sont derrière là. Le papa m'a appelé hier, avant-hier, pour parler avec moi. Je lui ai dit, moi, je n'ai rien à te parler. Son soi-disant oncle là, oncle là est vieux. Zambalola, congolais. On fout la main. Quand c'est la commission au rapport à la Belgique, si le soi-disant oncle, vous l'avez vu aujourd'hui, vous avez vu sa femme, plutôt pas récolter là-bas. Hier, Mogo m'a dit pourquoi plutôt pas récolter là-bas. Juste pour un bon, nous t'abalou qui bouille. Où est la personnalité des gens chez nous? Maître Net. Bomoto. Francis Flo, si vous n'arrêtez pas de faire mention à eux, c'est moi-même qui vais vous faire descendre de votre piédestal. Jésus. Même si tu es majeur, ce qui est là constamment na yoto.
Jésus. Si vous avez un avantage qui est autant, tu vas avancer aux écarts. Il n'y a même pas un mois. C'est un mois. C'est cette maman qui disait hier que sa maman est Eliane. Botala, c'est quoi bateau bobenda pemben na bino bandeko. Botala. Qu'il a 5 fois par mois. Tu dis que tu règles tous les mois 5 fois. Maintenant, dis-moi un peu. Hein? La grossesse qui vient de quitter ton ventre, c'est pour qui? Il faut que tu le dises. Jésus. Parce que tu as voulu nous mentir. Je t'ai dit, écoute, fais attention. Kéba. On l'a après ça, on a supprimé. Oh Jésus. Oh Jésus. Tout ça, c'est pour dire à Eliane, il faut que tu fasses attention. Tu as ton problème à la justice. Tes avocats ne connaissent même pas ton dossier. Ton dossier a déjà quitté le parquet de grande instance. Ton dossier a été envoyé au tribunal. J'ai suivi ta conférence de presse audio, je l'ai envoyé. Je ne voulais même pas suivre Jimmy par local. Je vais vous appeler Maître Jimmy pour qu'il aille au Camino. Je suis sûr qu'il a allé. Maître Jimmy au recouvre. Maître Jimmy a sapé un million de fois. Et il dit, Jésus, Jésus. Il est allé. Tamba Lola. Botala bato bo pesa confiance. Moi je suis au Congolais ba. Tu fais un livre. Tu écris un livre, tu prends bandeko na ngai nalingaki na lakisaka maman pona lakisa bino ke biso ba Congolais photo salaka attention. Photo salaka attention. Moni muto ko pesa confiance kaka la même personne dem to ko trahir yo. Tala niveau ya mutu o ya mama oyo. Yé mutu abande ko défendre Eliane. Yé mutu abande ba preuve ezali. Ba fait souffrir moi. Aujourd'hui là, elle se dit que Alza journaliste. Aujourd'hui là, la même personne a changé même pas Elongi. A masqué même pas Elongi. La même personne abande ko lobela Eliane lobby. Aujourd'hui là, abalu keli Eliane a comme loba n'importe quoi. C'est pour vous dire que bande ko nangai to lingani te. Donc pona mbongo mutu ako balukela yo. Oyo bande ozalaki na ye bien lelo lobby ako balukela yo. To lingani te bande konanga to salaka attention même amitié mutu apusa ni pembe na o mituna aye pona nini alingi nini epa na ngai aye kokuluka nini akuti nini chez moi. Donc bandeko to salaka attention na bato obayaka pembe na biso to salaka vraiment attention. Donc je disais bandeko to salaka attention na bato obayaka pembe na biso oyebite mutu ango aye koluka nini. Donc Eliane, une petite innocente, a monaki maman moko boyaye, a bandi ko yebisa ye na yebi, na za journaliste, na ko défendre yo tout. Et maintenant même tout ce qu'elle dit, même ba mensonge za na kati, mais bato bazo obligé ba dima parce que ba monaki e pembeni ya Eliane. Bande ko nanga na salika vidéo pona ko lakisa bino ke o photo yebaka mutu nini oko pousa pembeni na yo. Mutu nini ngo ko pousa pembeni na yo. Parce que za na bato mususu akoya pembeni na yo juste po aya ko iba biloko eza na kati na yo bongo akende ko sasa yo bongo akende ko panza yo ba Congolais to lingani te. Et puis c'est une maman ezate ke o mutu mususu maman oyo ayebi pasi ya kobota azape alobaki kana live na yo wana so botali yango alobaki kaza na mwana ya 25 ans et je ne pense pas que Eliane azana 25 ans. Donc Eliane au cause la ta deuxième troisième fille na ye. Et puis ayaki kaka na eloko wana ya le corbeau et le renard soko alingi azwa fromage na monoko abandi ko raconter je suis ta maman, je vais te défendre tout et lelo même personne parce que ba foutier même personne abalu keli Eliane. C'est pour vous dire que bande konanga mutu aye pembeni na yo omituna aye ko sala nini amoni nini na kati na ngapo aya ko pusa na pembeni na ngai. On doit faire vraiment attention. Aye monini na kati na ngai aye ko luka nini do omitu na intérêt na ye za nini po apusa na pembeni na ngai. Quand cette maman apusa na ki pembeni ya Eliane, maman Denise, mututu a sepela ki o moi se wazo loba bien donc elle a alerté tout le monde. Message est bandé ko leka partout. Et aujourd'hui là
Mais la façon même abandé kolobaka tout le temps, Liliane, pesa biso mbongo, ce que qui ko pesa mbongo te, baza maboko makasi, na bando monango déjà suspect. Donc pour elle, c'était le problème d'argent. Or, ayebaki bu ya mwana wana, ezalaki kaka mbongo te. Yesu kwa yaki ngulu amoni dossier comme na parquet, aoke bako zwa mbongo. Or la fille avait dit problème nezali justice et salema. Justice et ça, les ma a sauvé ba ame batu ba yeba makambo kaka na kuku na kati ya l'église. Mais comme ma Denise azalaki na kati ya vision te. Ayaki ka ngulu ya ayaki amoni ki dossier za na parquet, amoni Moïse Mbio mutu munene seke mbongo ezali. Donc elle est venue comme ça. Po ezalaki muke lidimbia omoni bo pesa mbongo bandeko ba lidimbia balingi ko pesa mbongo te na bengi lidimbia plusieurs fois bazolinga ko pesa mbongo te il faut ba céder batika maboko makazi et même na début ko tuna yebise déjà batu oyo na sola na bango no bi mamoyo ayeli makambo mususu ya ayeli mbongo. Vision ya Eliane Bafana ezalaki dès le début à l'Obakango. Si vous vous souvenez na vidéo ne ya liboso asalaka liboso andako na bango ba journée ba interviewer bango yena ba parents na mbala liboso quand elle pleurait là alobaki ke alingi justice nde esalema mokili mobimba ba ye ba eloko nini elekaka na kuku na kati ya bandako ba pasteur. Mais comme la femme n'était pas dans la vision, aye ka pona ko luka mbongo bomoni ndenge apanzani. Akomi on a ko silisa dossier on a ko mais place ceux qui ba lali na yo za déjà adulte eza na problème te. Ye muto alobi ayebi ba droit. Mutu ata soki na poto même mobali na yo soki accoucher na yo eke yo ozo lobi ke nazo kanzo to bien te okoki ko funda eba okange. Producteur na biso ya États-Unis wana boli bisanga na bosa na kombo na nazo bosa na kokoma kanko note yango po mutu so ayebi histoire yango ya Me Too. Ba actrice ya Hollywood ba funda pa producteur. Ba actrice wana bazaki déjà baza ba marié baza na bana. Baza ba marié baza bana bana basi babota. Mais pour ni ba kateli papa 25 ans ya prison. Parce que abandaki ko utiliser ki autorité na ye likolo ya bana basi wana. Que Eliane azalaki majeur. Mais du fait que pasteur abandé ko utiliser ki père spirituel na ye pour na ko coucher na mwana wana, c'est déjà condamnable bandeko. Et lo que comme sanga na mboka na biso to yebaka justice to yeba justice te to tia corruption liboso. Bo solola kaka makambo ngo elsila mwana ngo aboyi ko solola lobi justice et salema. Mais regarde ndenge mamoyo asopani tala mamoyo. Tala mama soki Denise oyo banda kaka mbongo amone ke mbongo ezate abandi ko balukela la fille. Parce que amiko saki na vision ya yebite. Mandeko nanga soki oza na vision na oza na likambo no moko bozo sala kozela te ko yamba batute na kati ya vision na yo bako ya ko bebisela yo parce que bango ba yebi eloko nini yo zo lingo sala te. Mama Denise akamwisa mokili mobimba. Ye mutabande ko lobela Eliane lelo lobi abaluki abandi ko finga Eliane. Juste pour nani corruption za na mboka biso basimbisi eso ki 5000 emo alobaki ngona alobaki 5000 moko boti ko tiela na compte awa ko uta na Afrique. Donc au mona mutu pona 5000. O baby sina ki bo moto no ki personnalité na yo. Cette dame oublie que ba vidéo azo sala oyo. Ezo tikala. Lobby kuna eko rattraper ye. Lobby kuna ba vidéo oyo azo sala eko rattraper ye. Parce que eloko moko te sale makana mokilo ya nzambe o to futa ate. Une minute même avant okufo futa ngo. Akomi ye mutu na yebi dossier wana ngana yebi yango mabe ana yebi yango grave azana ba preuve te aza atika Moïse Mbie akufisi yana. Ça c'est quelle femme, ça c'est quelle personne, ça c'est quel genre de gens. Oh ba si la soni bazaka na soni te. Juste mam to lo baka pona ki bo moto na yeke aza Denise aza mutu aza na mutu a respiraka a rezonaka ke aza mutu.
Kaka juste pour la personnalité na alobi azana déjà na mwana ya 25 ans. Pour la personnalité na yo kaka. Malamu soki omoni ke dosa kanga kasi munoko soki omoni ke zo intéressé yo te to basi ba futi yo kanga munoko ke ozongo banda ko défendre côté kuna mususu. Ça fait la honte. Tala niveau ya batu tozala na bango na Congo bandeko. Tala niveau na lobi ba congolais nyoso te na lingi muto afinga ngawa te. Niveau ya batu to talaka niveau tozaka nango batu misusu tozala bango na Congo. Il faut savoir que entre nous il y a des gens comme ça. Lokola oya Denise Oyos na Sony. Lobi abande ko défendre Eliane tina niveau 0 lelo lobi na ngamoko na ko kangisa ye pour atangi ce que tali bien. Botali conférence de presse ya la fille. Mwana batouana atanga afingi ba avocat na ya liboso te alobi na changer ba avocat chose o ezalaka nango normal okipe ko changer no ba avocat za nango problème te alobi na changer ba avocat et puis na récupérer téléphone na ngai oyo bazwaki c'est tout c'est ce que la fille a dit koloba ko changer avocat eza ko finga avocat te eza ko finga avocat te afingi ba avocat alobinde a changé ba avocat parce que alingi dossier na ye et continuer c'est tout est-ce qu'il a finga ki ba avocat liboso afingi bangote mais cette dame ici franchement même la petite comme Eliane azo réfléchir ko le cahier parce que depuis dossier Eliane et banda ce que oyoki Eliane azoloba tu as l'impression que c'est pourquoi on a compris bato baloba ke azana âge wana te parce que azana maturité na kati ya maloba na ye c'est une fille aza intelligente quoi. Koleka kutuna mama Denise oyo. Alekina Denise. Denise a yake kanisa ki eza cop bali ya mbongo. Mais amoni la fille a une autre vision. C'est quoi bimi akepa Moïse ba pesi mbongo abandi ko finga la fille. Abandi ko sana ba avocat. Eliane a finga ki avocat te. Alobi a changé ba avocat. Eloko yo esale maka partout na monde. Ce qui ont moniqué, boza ko s'attendre sous bien à avocat dans le sens que dossier ezo évolué n'engo zo lingue évolué donc changer nos avocat ça signifie que au fingi bango te que baza ba incompétent non maintenant Denise a lokoti a bandi ko lobadi n'importe quoi donc bande ko na ngai na mwana oya muke Eliane azana maturité ko leka mama mukolo oyo mama Denise oyo azana mwana ya 25 ans. Imaginez-vous. Donc, Eliane Okoz a ta 3e enfant naye. Mais talandenge corruption ezo bomamboka. Talandenge corruption. Donc, ba pesiye ka wana ba wolo ba konzikutu amboka te. Entre nous kaka. Donc, biloko il faut to banaliser yango. To balkaniser yango pardon. Ba biloko ozo leka na mboka na biso eza normal te. Eza normal te cette dame là mutu nyoso apesa ka respect parce que abande koloba antak nga Eliane aza mwana na ngai je la considère comme ma fille je vais te soutenir jusqu'à la fin mais au côté la kana ba vidéo na ye wana ya liboso ki botela ngoza na ba YouTube elle insistait ba live na elle insistait toujours pour l'argent nga kutuna epse ba tona so na bango no bi mamoyo ayeli mbonga aza na vision moko na la fite. Parce que première vidéo ya Eliane on comprendre que ayaki ko funda Moïse pona mbongo te. Sinon balinge bandi négociation ya liboso ba tu ya Moïse ba yaki ko sala na bango. Maintenant comme la dame ici ye mbongo ndeme makaye na Kongo ke ndoluka mbongo pe beza mbongo ya corruption, eza mbongo ya corruption. Akanisa kiki akonginda na dossier o le ramoni sikoyo échappé ye ala bandi ko finga la fille. Mutu azana age ya bana ya mwana ya misatu franchement. Abenga ki pe yote oya ko défendre ye. Abengi yote. Okuti na vision na ye alobi azo avancer na vision na bandi ko finga. Okuti na ba avocat ya la fille n'a pas cité le nom des avocats. A finga ki ba avocat te. Amanga ki bango pe respecter. Vidéo yango ezali na YouTube ya conférence na sali ya le 16. Alobi nde a changer ba avocat, azu ba avocat ya sika a présenter pe bango et là comment ka alobi a récupérer téléphone na ye ezala ki pa ba avocat par réquisition. Et sili siko maman oyo azo nyamuka oyo na ba filer na mutu vraiment pona nini tala ndenge batu mususu na Congo ki bomoto esila pona mbongo donc corruption
corruption ici c'est qui bon moto na bango donc ceux qui aussi bisi mbongo a changé na vie donc eza bato moko boye bazalaka na parti te bazana ki personnalité te baza bato nyonso te na Congo mais yambla beaucoup de gens sont comme ça chez nous et puis et ça la capacité na moi c'est pourquoi c'est difficile que mboka wana etelema parce que une maman oya okezala balobi maman nous doit construire la société une maman azo se comporter modèle oyo na misu ya batu nyonso histoire oyo sali na ata 3 mois te lelo abandi ko finga la même fille abandi ko défendre lobby ki bo moto eza wapi bandeko to zonga batu bandeko na ngai soki Eliane lobby dossier na continue problème eza wapi problème ya maman oyo eza wapi place ya bandeko bimana na Moïse Mbie ya zala ita siko komi na kobisili sa dossier wana na kobimisa makambo nini yango ya kobimisa o ya yebi ye moko ba video ezali ba live ezali place aloba ke Moïse Mbie na parquet andima ki alobi ke Eliane aza fiancé na c'est dans la bouche de cette même personne cette même femme nde biloko ane dima ke Moïse andimi ke Eliane azali fiancé na ye et aujourd'hui cette même dame azongi pona koyebisa biso buzoba azongi pona koloba akokangisa Eliane yesikoyo bolika ngai nakokangisa famille wana be Eliane baza na mbongo te bazwi mbongo akosomba parcelle wapi bandeko na ngai pona nini boye kibomoto totia wapi donc ezalaka pona mbongo muna mutu akomosala ba bêtise juste donc amoni eloko tinda mboka biso tambola te yango mutu so ebino kosala mabe na osomba bato ezana bato na osomba bakolobela ngai na bato batanga ki journalisme lelo bazo somba mana mbongo mutu apesi mbongo bakangi bango tu minoko eza pasi na mawa bandeko nanga je crois mutu nyoso alandi video ya mama o la même mama wana o Denise soki bozongi sima botali ba janvier février bo mona ndenge mama abande ko défendre Eliane. Tu es ma fille, je te défendrai jusqu'au bout. Tout ça. Lelo, akomoloba, tika, Eliane, tika Moïse Mbie. Alala ki na yo, oui. Ozala ki majere, oui. Mais elle oublie que, okoki ozala majere. So balali na yo, na consentement na yo te. Eza déjà viol. Et tan abiso ya Congo yebi yango, eza viol. Moi, na lobi balongola ki bazemi, elle-même, elle insistait sur ça. Abane koko défendre yango. Lelo po ba fouti mbongo. La même personne a changé. La même personne. Bandeko ki bo moto to tia kango wapi. Tozo sala ba live ba vidéo quand même. Mais to tia kape ki bo moto na kati. Tozo batu te. Ki personnalité na yo ki bo moto na yo. Parce que ba vidéo wane ko rattraper biso lobby. Eliane azongi si dossier na ye eza na rapport na liwa ya grand frère ya Moïse Mbie ta parce que ceux qui tozo continuer ba comportement boye mboka na biso ko bongaka jamais te tozalaka bato ba sentiment makasi o botika ye bongo likamoni nango esila te grand frère na ya kufi boye bisanga grand frère na ya kufi eza na rapport nini na problème Moïse Mbie asali pona Eliane. Grand frère Moïse Mbie a koufi awa na corona. Eliane depuis janvier to yoka problème ya Eliane ba viola ki e ba longola ki e ba zemi a comment régler 4 fois par mois. Mais Eliane atikango kaka pona ki sentiment atikango po grand frère Moïse Mbie a koufi. Mais Moïse Mbie na grand frère ne baza mutu moko te. Awa na potu kuto zalaka ta mutu akufi dossier ne continue ba ndekone ba ofuta. Siko mutu a viola ki Eliane eza grand frère Moïse Mbie te. Eza junior, ce qui junior Mbie était. Oh, ok, son âme repose un peu. Eza Moïse Mbie, eza junior Mbie était. Oh, yakufa, eza Moïse. Alors, ce qui a le dossier n'est continué, où est le problème? Bolimbi, ça a la place à Olimbi, ça te. Oti kanzambe a kosala kaka. Atike la likambo ana nzambe. Ça me fait mal quand j'écoute ça, nobi mdeko na nzambe nanga. Oh, peuple andenge nini. Oh, peuple andenge nini. Ba capacité nzambe apesa biso na mutu ezani po to se défendre raté. Pourquoi nzambe apesa biso intelligence? Atika biso ndenge ya banyama te. Po alinga ki to sala kape biloko mutu biso moko to zela kaka yete. Mais pourquoi biso to zela kali kamunyoso nzambe akosala? Eliane nataki pesa ba commentaire na nini oyo.
na conférence de presse Eliane tika kaka tika nzambe a défendre yo bande ko na ngai mindele bazo comme ça biso tina niveau na ba chino ba komo bengana biso. Pourquoi? Parce que pona ba sentiment to zakana ngo pona na habité ce que zalaka ou blindé zakana mitu na biso mutu nyoso te makambo no loba bo finga ngat na tolo ba je parle de la majorité parce que nous sommes dans la démocratie majorité et majorité nazo lobe la majorité des gens on dirait mitu na bango. On dirait mitu na biso nzambe asala biso soki ndenge nini. Tobosa na kanoki. Oyo kaka nzambe akosala tika yango na maboko ya nzambe. Te bande ko na ngai. Te. Jésus kutu basenga ki empaku. Atindi disciple na akende ko loba mbisi aya na mbisi babimisa mbongo na kati ya mbisi wana po Jésus afuta mpaku. Donc, tout que ya Kaisar eza ya Kaisar, ya Nzambe eza ya Nzambe. Donner au Kaisar ce qui est à Kaisar, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, les kambo ezali ya kotala lango jugement, basale la kango jugement. Basale la kango jugement. La fille là a comment régler 4 fois par mois. Mais bozo lo bakaka, tika na yo maman Nzambe akosala justice te bandeko. Te. To avancer bandeko na ngai. Te. Eza place musu to lukela ka nzambe okendo tia place eza kutu nzambe alingi to agir lokola batu po aïe sabiso bravo mes enfants vous avez bien agi parce que l'air nzambe azoloba ba faux prophète akobimisa bango na poisa nzambe mutu akobimisa kitako akobimisa bango na poisa te eza biso bato yo tozoye batozo réfléchir to essayer ko étudier bato bo baza ba faux wana nzambe abeti maboko lobi waouh ils ont trouvé les faux. Donc il faut tout faire fonctionner mutu na biso les capacités que Dieu nous a donné là eza pambate. Capacité intellectuelle on zamba pesa kibiso pona ko réfléchir. Ezate pona ko bossa na makambo ndenge bino bosale la kango. Quel sentiment grand frère Moïse Mbi a koufi. Mais qu'est-ce qu'il a foutre na histoire ya Moïse Mbi. Grand frère a koufi. Paix à son âme. Mais la vie continue. Donc Moïse Mbi a lié ka sous-souté pour grand frère na koufi non. Alors, dossier, il faut continuer. C'est normal qu'il continue. La fille, elle doit se sentir coupable. Il faut, et le jugement et salement. Justice et salement. Pour se sentir quand même moutou. Parce que, bah, comme c'est un niveau, comment régler 4 fois par mois. Et cette maman-là, cette dame qui n'a même pas honte, on dit que maman Denise, on a beaucoup de place à classer. Nazanga kutelo kwa kolobana ete depuis a finga basé ba maman ya est na eba place au classé moi na mwasi ote na eba place au classé yete na baya na ndenge moko na yeba te mais c'est la même dame asenga ka pardon makambo basi azongi su makambo ya Eliane donc azoluka visibilité na dossier oyo eza délicat dossier oyo eza ya yete yebi yango te sikwa azoluka ka visibilité pa ya Eliane parce que ceux qui a sali vidéo oyo eza Eliane te batu batala ka yete azoluka siko visibilité na dossier ya mwana bato. Denise, cette dame ici, cet enfant ici là, au monde qui va parler, au moko lobi bazane l'autre côté, mais bazana nzambe ako foute là, nzambe ako convaincre, ako défendre bango, nzambe ako défendre famille. On a tika Denise, tika Eliane na kimia. Comment une femme congolaise a qui détruit femme congolaise? Moi si azo détruit mon ninga na moi si. Oh, comme qui ndokite tout ça vraiment la fin du monde était. Juste pour la visibilité, souci ne batu bata la kai. A mona dossier batu bata la kai za ya Eliane. Tika Eliane na kime akene na dossier na musika. Avanda nango atika etalio na nini. Oza ninde kona ete boza famille te batu no so ba yebi oza la ka fall. Siko makambo ya mwana ekota ezwa kana no yo ndenge nini yo mwana mwasi oyo Denise. Hein? Fanda na poto place zo vanda mela bakisi na yo ya stress. Et quand tu fais tes vidéos comme ça, ngana mi pose la question, est-ce qu'il y a mela qui déjà kisi? Pour muto penza ça normal que réagir de nos réagir. Pour na bon moto kana yo ki bon moto na yo, tu peux pas réagir comme ça. Ce que monique ozo lobela moto et que monique ah ezo concorder sur soutien na ndenge bando kanisa. Tikaye, ça la autre chose tikaye. Pour battre la quand même qui personnalité na yo ki bon moto na yo. Mais ko banda contredire la même personne au bandé ko défendre lobby, ça fait la honte. Et ça musakande yo mutu ozo changer ndenge wana lokwa caméléon. Et ça normalité tika la tout battre
tozelaka nano kibomoto na biso bandeko. Tala niveau ya corruption. Bandeko na ngai, na suka na conclusion na ngeza kabo, bandeko na ngai. Bandeko na ngai ba Congolais na ba Congolaise. To yebaka mutu ni tozo pusa pembeni na biso. Tala mutu na pusa pembeni na ngai, eske a maintenir kozala wana. Est-ce que mutu na zo pusa pembeni na ngai, vraiment il faut azala a pembeni na ngai, ayena no kosala nini, o tidi na mutu aye kosala nini, intérêt na ye na kati pona ko ya ko défendre na ngai, to ko luka amitié na ngai, eza nini? Et après avoir te posé toutes ces questions-là, nde okikoloba ok oh toko vivre na ye. To mona place Eliane abenga ka mama Denise ote. To mona ka Denise a komi wana komi bilobela par jour azo sala 4 live. Misusu alongoli bilamba azo mela batembo. Donc et là qui se pensa mutu a yeke mbutu. Mais lelo c'est la même personne oyo ba utiliser pour abande sou ko finga Eliane. Eliane a tika ko répondre moi sur atamu kolomo côté. Imaginez-vous moi na muke à 20 ans, azana maîtrise ko le mama ya soki 50 ans. C'est pas normal ça. Bande konangai, eloko aliboso na muke na zaki nango ka lelo ya ngwana, Eliane azongeli dossier na eto tika ye akenango mutu abe atindaki Eliane asala afunda Moïse Mbie. Mutu atindaki ye entre biso nyoso azate. Ye moko azoki décision ya kofunda Moïse Mbie. Donc mutu moko te ako intimider po atika dossier wana. Parce que quand elle souffre les règles 4 fois par mois, mutu moko te aedaka na ba souffrance wana. Ba culpabilité o ami yoka ami azo se sentir nango o azo linga dénoncer mutu moko ayoka kangote. Donc mutu nyoso akanga munoko na ebatika sala dossier na ndenge azo kendele nango. Le rabande ko kushina Moïse Mbie bango Denise azalaite. Siko Denise alokoti likambo ngo ndenge nini. Bande ko nanga to yebaka mutu na tali di video kapona koloba na suka conclusion na ngezali to yebaka mutu ni tozo pusa pembeni na biso. Po oya dossier ya Moïse Mbie na Eliane. To moni ndenge Denise oyo ayaki na ndenge lelo Denise akomi kofinga Eliane. Donc biso on to moni yango na miso na biso ete ya nde biso ke ko pusa n'importe qui pembeni na yoti. Merci beaucoup bande ko nanga nzamba lola abatela biso abatela moko na biso. Bye.